nom puissant de Jésus-Christ, mon élu. C'est possible, c'est possible que Équateur papa l'autre so kangolaï. Parce que ekozala yote mais enveloppe na yo. Il y a mobali na. Il y a une famille na. Du coup moi na ol. Et so moto. Tira moto na moto na comme ça. Na tombo liango bitumba kutaki na libala na ekoya na kombo na Yesu. Amen. Moto nyoso aluka kiyo ke okufela mobali okufela bana amona bino lisusu te. 35 ans mariage oyo ememe bino mpe pasika na famille. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Tanga tozonga bete so zali. Reçu TV, il n'y a pas de déception. Reçu TV, toujours comme on dit que chaîne il y a Word, chaîne il y a Makambo. Donc dans notre système toujours il y a Pesa Makambo, Ozo Makambo. Oui, fidèle internaute, je sais qu'il y a longtemps pour le monde du love dans le micro, donc on est toujours là, et je ne suis pas seul, je suis avec notre invité d'aujourd'hui, donc Moto Nzambe, parce que 100% star est à la cabine, parce que Nazamouana ou Yabaya. Donc je prie et c'est pour cela que le lot de Kati Zamba, prévenez vos aussi déjà Kati Zamba, donc il y a secret ni le Karanazamba, prière ni le Karanazamba, et nous tout na moko ongana obenga kolo Zamba. Donc papa de papa. Avant de faire ça papa micro, je profite directement de dire un grand merci à toute l'équipe technique de Reçu TV. Un grand merci à notre boss, Papa Bruno Moto Nzambe et Pasta, moi j'appelle souvent Daddy, mon papa. Un grand merci à vous, un grand merci à notre maman, la patronne, Maman Christa Peleoui. Et un grand merci à notre réalisateur, Papa Doudou Eyumu. Pourquoi pas mon caméraman Christian Malo, Swag Mobali à Mouindongolo. Et un grand merci encore à la pape de la presse, Arthur Playboy, un bon tonton. Pourquoi pas tout le monde qui est en train de nous suivre. Mais il y a le bébé Lembanga passé. Bonjour papa. Bonjour. Merci beaucoup papa. Papa, un peu de présentation aux YouTube, Internet, Reçu TV. On est connu sur Bazan Banabaye, Papa Pouzana, tout malgré commentaire. Merci à vous. On a bien un combo, il y a un sango JP. Donc il y a un ministère de Papa JP. Nangombe Tanas. Donc merci beaucoup fidèle internaute. Nous moboyo qui est Papa JP ou Aza Mpanzi Sango Yakati Ngomba Musali Nzambe ya Solo.
Papa Ngomba lelo ozoza pena bamakambo parce que batapoto babanga makasi. Dernièrement tote omona na bilili bakangaki moko ande koboma bato na bangomba ekipi nayebi te ere yazalaki ande koboma bato bino to bazalaki na ngomba obani ngomba si bon na makambo wana papa basango misika baza na ozobongo ya kokulituna na ntango toli na ta confinement toli na ntango oyo biso tozalaki nano na ndako tozobondela kolekolomi na nzambe si makambo wana ekomaki mpe ezabi mbala kitoko na nzamba oyo ekomaka nango me nzambe eparnaka baoyo aye entre temps mpe tobande kolekolomi na nzambe na ninga kovanda na bandako na bangomba mosusu epui soki koloba mpona ngonga tosepa na nzambe tendance ezali lelo te asi bato so bakota na nzambe tendance bayebi kena papage pa bangomba tendance oyo ezali 20e année ya liboso mpe na lingoni bino boya par rapport à invitation mpe na lingoni na bima na miso na bato po bayeba keno na ngomba esa kaka na masano mpe na baventure te mpe ya nzambe mpe bazala. Ok, merci beaucoup Papa JP, 20 ans déjà dans Ngomba, c'est pas facile. Papa, ça n'a pas été tout le monde dans Ngomba. Comment on a eu jeune papa, Ngomba na âge mini, 20 ans déjà. Moi on a 20 ans déjà, grand garçon, grande fille. Mais c'est que papa, tout le monde a papa, toujours, tu es évité, tu es ballon, papa, Ngomba na âge mini, si les lots toujours trop bas. Oui, 20 ans, on a lobby à Ezali par rapport à témoignage à Vinama. Ok. On a boté dans les bottes où il est qui m'a cassé une salle à Madrid. Et on a dit qu'on pouvait la mine. Ma camarade m'a dit qu'il y a classe, balinga kate, batanga. Mais pour l'homme, on a un zambé de kake belé. Na sala qui fait pas un zambé. Na sala un zambé, sauf qui représente un diplôme d'état, on a la rosa de la rue. Et puis, on a 97, on a tout un décroché qui diplôme d'état dans l'aïe. Il a master en la partie, on a tout, on a dit qu'on est un zambé, on a un zambé tendance. Et là, comme on a 2000. Ministère on a bandi musala na bengi yo pona poza solution pona ba mususu makambo ekomi lo na libota ekomi pe bana na ngedi mais na nzela na yo kozala ya pona bango 20 ans on a sekta ali 20 ans moko ya expérience ya makambo de pe ya témoignage ma mimi onza maso sala kati ko esi vraiment amen kokanga mo ngobela amen ezalaka bien mon père azomiyeba ndenge azaleli classe ni na wikeli c'est une bonne chose pasi kaka mpe mawa na bandeko oyo bamiyebaka te suki oyo bawutela na ndenge bawuta oyoki lelo papa jupe 20 ans papa jupe secret na ezali na kati ya nzambe secret nanga ezali koyina na sala makolo na nzambe mosusu ezali te kotamba na kobanga nzambe parce que lisumu ya peshaka lokoka nzambe esala na sanctification epermetaka moto accéder lisusu na nzambe secret nanga ezali moko kowumela na présence na nzambe tokomona meme basakoli ya kala kotala yesu masiye moko na butu moko azokende ngomba mbala misato na butu akei na katikati ya butu ya Matthieu pendant qu'il faisait l'aurore ba 4 heures azongi sur kola ngomba mpona kozwa force soki lelo 20 ans na kati na osika malgré babitumba toza kolonga parce que papa sekresaka moko kotikala na présence na nzambe. Merci beaucoup. Papa JP, c'est pas facile ya kotombisa bato ndenge tomoni awa bato ebele donc oyo nga nazobengo parce que nayokaka bacommentaire na yo na zamba etaleki papa JP na bato ezalaka te ere moko ekomi kocrie polémique ekomi kocrie mwa inde moko ekomi kokota nayebi te et en plus ke na zamba yango bato bazointerprete mal baprophète baleki ebele eza na moto mosu okokutani bo atelemisi yo boye abandi koprophétise mpo na yo prophétie mo mosu ya lokuta na kati ya zamba yango nde bazokontinue kobebisa réputation bato ya zamba ya preuve ane biso toye na zamba okuti fulu ya bato awa ya koleka meme toute l'église oyo eza na basite na bato toyebi te papa JP bato wana ezalaki na ndenge nini mpo bakóma bongo mpe eloko nini ezopousse bato wana mpo baya boye en plus na ntongo toza mpe na elanga vraiment moto nde eza malamu mingi mpona secret ya bato ezalinga te kolo elanga imo batindaka bato na ye epuis nalingaka komilobela te soki ozwi ngonga otuna moko bakoyebisa nini baza komona kati na esika nini ezokopousse bango bayaka tali batémoignage oyo loboko ya nzambe ndenge ezokontinue na kosala kati na esika yango ozomona mais yesu masiya yamelaki bato yango botika ivrenable ekola kolo elanga ye moko na suka kosala nini akolongola mbuma ya mabe akotika malamu ngonga oyo ya malamu bazali ya mabe mpe bazali maître oyo malamu na bilembo na misala bazali kosala nde soki omoni lelo bato okoti awa yali par rapport ya témoignage ya saint esprit kati na esika nga nangaka komilobela te imoko tambola tuna okoyoka. Ok, merci beaucoup tambola tuna okoyoka témoignage ya papa JP eza ya kolobela te
peut-être bato bakoloba kem fuji love Hassan ozoloba po aza papa mais donc papa JP vraiment c'est bon prévenir biso moko tomoni papa JP toyoki baprofesie ya bato pe toyoki mpe ndenge ozoprophétise mpona bato et en plus motu nyonso ozolobela azokivango oui eza ya solo olobela motu boye azoloba boye boye en tout cas esali na nzoto na lile ya koyoka tutu nde ozolobela bato merci nazongi so nsima papa JP na bandeko oyo azamba oyo bazoprofetize bato baprofesie ya lokuta koyoki koloba nini mpona bango conseil na yo koyoki kozala nini tolinga na kopesa mpona biso basali na nzambe totambola na kobanga nzambe soki okotambola na kobanga nzambe nzambe akozwa yo lokola instrument mpona asalela yo ti ntango tolobaka masako ezala biso tosakolaka te nde nzambe ekoloba kati na biso mpona ngai napo ngai nalingaka komilobela te nalingaka ndenge boye bino momoni misala c'est à vous maintenant bapandisa yango soki naza mabe ngai nalingaka te na corrompre boye bavérité ke na papa wana azosala na ndenge ya lokuta mais soki mosala nzambe boza convaincu na oyo esalami bomoni babeli baza kobika baza kotatola bomoni nzambe aza koloba kati na bato prochainement bokoya bokokuta so parce que ngai nazalaka na kondima keno tant que je vis sur cette terre des hommes onction ekomataka kaka makambo ya minene ekozalaka kaka pourquoi parce que molimo na libisika ezali nasi bokili te ya lelo lokola molimo mosantu esika molimo mosantu ezali erevenaka ezali kashe ya bavi ya bato epuis ntango boye esengeli nzambe awa baleko na bino mpona botalisa keno nzambe mpaza na esika wana ali parmi babiloko oyo mwana na nzambe soka ye esika azala convaincu na kobosana te ya mabe mpe bazalaka mais na bino nde ngai nazosingaka kaka bino moko botala ndenge esalami banetusuka bolobi nini. Merci beaucoup papa. Papa, question na mosusu na zango na tuna na 20 ans na zamba. Difficulté ni no yokutana na mope ba difficulté na yo ni yokutana na kata zamba. Bon, par to ke sika eloko mala meso na bato na nyusu ba koseka na te. Kofinga mezali, kochula mezali, koseka mezali, makambo ezala ke bele ba kokosela bino makambo. Na yabi balo bela bino mabe, ba kotobela na mabe na te. Ce qui tire tozo tenir na zamba ko yango meta tendance bien aimé. Kanisa vraiment yabi ngobo na nzambe. Eza peut-être. Parce que un makambo na mabe papa yaka bazofinga bazokosa makambo bazoloba n'importe quoi. Réaction na ezala ndenge ni pesa la pesa kanga makasa pour le nzambe. Amen. Paul a avec un celui qui veut vivre pieusement avec Seigneur Jésus-Christ sera persécuté. Et Yesu masema ka yalbi nga vous serez haïs à cause de moi. Donc pour na ngala parmi ba promesse ka kateke okende poto. Okobala okobonga te parmi ba promesse ngo de ba ke non. Okutala na biloko songa mabele. Faut mutu pa yiko un jour otika mokili oyo okende mais avant tika mokili o salam salam alam atasima na yo et bien apona le komo nzambe. Ok, merci beaucoup papa. Toujours vraiment biso de barambo ya kaka. Papa to ko yeba relation na ba prophète musu baza na zamba relation ni nous relation plus na sepela na relation na saint esprit na batamuki. Ba motamuki na ko de sevoir na centre de sevoir wote. Ningi na zala na relation na mo musala. Ba ko ba yaka pele na ngaba ko ba zala convoquer par rapport à musala ko sala na kaka. Merci beaucoup papa. Papa to ko yeba projet na kati ya zamba ezala kanini. Oui, on a profité de l'occasion pour le bateau. On a dit papa, au 5 sacs à battre. Bateau, aux ans à battre, mais pour nous, c'est simplicité. On a dit, on a pas Nzambe, on a dit locataire. Ils allaient peine à lancer peu message. Nous nous sommes là partout. Est-ce que vous allez, nous avons sonné les camions pour la on a dit ça que Nzambe, pas mon la balle, Ngomba. Tout sombre le pango ya biso to ma kaka so nyamba biso le pango ya biso mo tant que non to so le pango te na se nzambe ata baso de ngaso no de ngala ba de soningi zo maka biso zaka na ngomba etandasa donc ezali teke na boya ka ko salela nzambe na libanda na to isaka nzambe vena saki nzambe ngala sali vena na zo selo na boboto na bosembo nzambe sunga nzambe sini mako na senga pa nzambe na bima ana lo pango soki na bima lo pango ndina ba kana ngonga na ko na bimasiko na libanda. Ok, merci beaucoup papa. Tozala ki na ba na biso la vous avez qui nous conduisons après ce qui va loin par rapport à la maladie mais tout le monde qui va suspendre l'église, tout le monde va vraiment suspendre. Mais il y a un moment où vous avez un prophète qui va aller Zamba, vous avez un Sambela, Nabatu, Bazolanda Bango, donc l'église tellement l'église dans la cité va péter ce qui semble comme un sous. Mais dans le moment où on a tiré le papa JPT dans Zamba, on a tiré le papa JPT dans Zamba. On se demandait, papa JP peut-être on va pas bonga, à moi Monique, on a roqué les ambatés ou bien ça qui n'est pas. C'est très allé les Camerounais, c'est beaucoup de na musindo, allez comme alliance à moto na nzambe na yo. Amen. Na
ezalaki sur nzambe oyo apermetaki bakonzi mboka bakanga azalaki nzambe oyo osenga mitema bafungola abaki na kotosa mibeko ya bakonzi mboka ti bakofungola ntango bafungoli bomoni misala mpe ndenge ezongi mbala moko yango omoni bato babaki no azalaka na kisi to nini ndenge ya bando osambela te na ntango ya confinement avandaki na ye mais aye bato mpe baye ndenge nini bango mongo nde tika bato baloba bapesa bakombo yo komipesa te wana nazalaka sio na nyonso nasala na nzambe nzambe akodecevoir ata mokolo moko te navandaki kimia ngonge toki nazongeli mosala boye bomoni misala yayo. Ok, Papa JP toza na service moto uti kozala je sais pas si je peux appeler ça séminaire ou quoi. On a habité il y a 4 jours, zalaki mardi, mercredi, jeudi, tout tomoni bikamu esalami awa, tomoni ba service ya mai, ba service ya mungwa, tout. Na habité nyonso on ezaka orientation ya nzambe moto pusaka yo bezaka yo moko nde kobimisaka na. Bible ezo base poussé par l'esprit que nous avons parlé de la part du Seigneur. Na biso moko tokoka te. Obine bapantir za na vila Kinshasa. Na se na ngonga oyo yali ngonga oyo esengeli toloba kaka oyo nzambe apesi biso toloba oyo nzambe apesi biso toloba te toloba te nasi oyo so uti awa service osali atosali aya 4 jours yali oyo nzambe moko alobelaki ngasala yango mpona pepe nanga bamona loboko na ngai omoni mingi babiki ana bamaladi ezalaki na banzoto mingi bazalaki na baproblème songolo pakala mpona ozungonga te kozwa bamatatu ni mosusu ata proche moko mona omona kena chaque fois napesaka révélation inspiration na bainspiranga mpona service ya pepe na ye ezalaka mpona pepe na babénéfice na kaso wana. Ok, merci beaucoup fidèle internaute nayebi ke boyoki biso mpena na maloba na biso oyo tosololi na moko ya kati ya basali na nzambe aza mosali na nzambe ya lokuta te naza mosali na nzambe oyo azosala bikamwa preuve ane misu emoni nde misu na ngai emoni eza mpe nde bino mpe bokosala nini bokomona en tout cas ezalaka malamu oyo ozokutana na basali na nzambe oyo ya solo esalaka bien bozala toujours branché ya kolanda biso na kati ya Reçu TV. Papa tokomi okende biso na suka avant nga napesa mwa badédicace na ngai nazosaka micro mpa na yo mais question ezomata ezoloba na stop ezomata kaka nakoki koloba ngo papa lelo oyo basali na nzambe ebele ekomi kaka basali na nzambe mimba oyo libanda obi bamakambo ekomi bandeko na biso polémique mouti kozala entre bapaster de lilesi bapaster mokuna bapaster ebele nayebi te selon polémique wana est ce que ozwaki ntango koyoka ngo na matoya. Bon, par rapport wana baene naza na commentaire akokomante te eloko na eloko bilobi génération oyo eye mosusu ezo eleki na génération oyo toza nango ali génération oyo esengi tozwa miso na biso totelaka yesu makambo nyonso ezoleka na kati na mboka biso mpo na biso ntango ero tozoka sango ero akwei ezala sujet ya critique te mais ezala sujet ya kozwa geni kobuka mabolongo na se ya kolela parce que soldat moko akwei ntango soldat akwei na front bino bato na ye baninga ne bokosepela te toluka tozwa soldat na tosimba ye na pota na ye toke tozongisa pota ne po tozongisa ye toujours na front biso tobengami na front ntongo midi pokwa ntango tozoka bandeko mosusu to bapapa baza koluka kokwea to mpe kozonga nsima biso tota geno nise mpo na bango nzambe asunga bango asukoli bango bakende lisusu liboso mpo na likambo wana naza likambo koloba te nzambe atelemisa bango lisusu mpo biso mpe tozoya na nzela yango nzambe asunga bango mpena makasi. Merci papa, il fait des conseils dans la grande année parce que nous sommes YouTube, nous sommes sans frontières, nous sommes international. Comme moi je m'appelle, je suis international. Donc YouTube est international. Papa n'a pas minute à commis international. Comme nous allons déjà international. Si vous avez une émission YouTube et vous êtes dans le monde entier, nous sommes sans frontières. Conseil par rapport à donner, à Koyoka, pour c'est bon, bah, yo qui te bat Rolanda, bah, tu papa, mon papa, c'est des conseils et pas ma grand. Na boy go tanga comme ma grand pour nous créer papa na nga boy ni ka conseil juste conseil pour grand. Bokola tolinga na sali mwana wana basali papa na boy pe ko tanga pe kombo ko atanga ki ko atanga okomba oyo te. Mais pona lisanga ya banganga nzambe obiso to kuti na kati na musala oyo. O na nzela bango so to di ba ABC. Na sengi ka kino balemba te. Eza bitumba yesu alobaki atindi biso na lokola kati na bankosi lokola na kati ya bankosi bakosi so na kimia te bitumbi kozala mais lobi en toute chose nous sortirons toujours plus que vainqueur ngana na suka bakolonga kaka biso pe na suka tokolonga kaka parce que Christ a vaincu le diable ça fait 2000 ans la croix yesu masi asalonga nyo surtout bien aimé et là on a kosenga kaka na papa bampaka bateli malisusu bako basona mosala nzambe biso pe bana to sa bango pe sonité parce que Congo eza na posa ya basali na nzambe si le Congo eza lukaba nani ya solo pona Congo etele maso parce que mboka oyo
kotelema jamais soki banganga nzambe solo bazali te alors tona posa penda ke na papa so atelema susu ba pesa susu makati susu jibe to yali susu na mopepe so ya sika afin que Congo ezala restaurer na nyonso to surtout avec l'état de toi auto espérer que non na mikolo koya et kosimba ma 4 quand soit RDC nous avons besoin de revisiter ko et na profiter na occasion on repambola ba konza mboka ndenge ba lever situation oyo ya pandémie oyo betaki mokili mobimba et puis na pamboli bino pe makolo na lokati esika na bombe pe na basala ndimo to sango misala kati na esika bana on asala bango parce que cette fois-ci na tambola na sala musala na bana donc bana on asala bango andi nazana Mathieu nazana Serge nazana Martin nazana Dido bango nyonso tout vraiment nzambe apambola bango pe na yebi bien awa na bana bazana bana mboka na bosani bango te nzambe apambola bino ngai mosani nzambe papa na bino JP Lokenge naza toujours nzambe tendance na sena makolo na nzambe car c'est lui qui est capable de prier est capable de tout mais ça bino toujours papa JP asumukite okotu nanga asumukite poani pona la rassure na ona sala kana nzambe na kuku na koko sabino na maloba na ngai na vie na secret nzambe ayebi soki nzambe azali nzambe bokozonga awa mbala sima tokozala bino peut-être na parler du peuple to pe na pulman to pe sika songo par pourquoi parce que molimo na nzambe ezona na songo nzo na biso tika nzambe pambola bino pona contact nyo surtout bokozo biso na 082 053 30 36 plus 243 pour la bande Kalibanda plus 243 82 053 30 36 plus 243 82 053 30 36 on a contact na ngai ya WhatsApp pe mbala moko na sur to organisa ba losambo na banda ko ba to bengi biso atape na musika to bondela pona batu matatolik bokozonga na koloba te na yo moto zola na ngai ti katango ko ngai oyo ezaki lokola problème na vie na yo ezo solution na kombo na Yesu oyo ezaki lokola mituna na vie na mbula okomati na tembe ya banganga nzambe basande mena kichasa ba aventurer o basala makamsongo pa kesepesa tuté nga na solution na tongo na lelo lokolo zo kolanda ngai bien aimé ozala mama ozala papa ozala lingo so mobali tika faveur ya nzambe ekota na bombe na yo ekota na misala na yo ekota na projet no pe na libota na yo na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, fidèle internaute. Je sais que vous étiez branchés et scotchés et qu'on a vu sur la carte Reçu TV. Et moi aussi, je profite rapidement dire un grand merci à tout Bolandi Bisso. Et je dis Mbote Bélé à ma tante Anne-Marie depuis Canada. Et un grand merci encore à Tonton Arma Kayolo depuis Canada. Et grand merci encore Mère Frida Kirika depuis Canada. Et grand merci encore à tante Anne-Marie Mboma, il faut bien préciser, Anne-Marie Mboma depuis Canada. Mbote Bélé na mère Sandra, donc ma grande sœur Sandra Ntiba Mukara depuis France. Un grand merci à toi, un grand merci à mère Rachel Mouika depuis France. Et Mbote na bana tout à Paris, Mbote na Patrick Sapi depuis Paris, balobi musala nzambe yeyo, ozana besoin na ye. Ceux qui numéro na yo qui bien au Benginga ou directement numéro na ye monim c'est plus de 143 81 41 78 007. Je suis sur Facebook Hassan J Mboma et Instagram je suis là quand tout ça là Snapchat beaucoup melanga par-ci que beaucoup melanga na répondre à papa Facebook oui Facebook na évangéliste JP Lokenge Anemo. Donc ce que évangéliste il se passait JP Lokenge, lettre JP Lokenge Anemo. Ok, un grand merci à ma cousine Balobi qui est Chimène d'Angola, le Zonzo. Un grand merci à toi. Un grand merci à ma maman chérie, maman Emengena. Botebele na yo famille Mboma Mobima, Botebele na bino pourquoi pas ma proposante. Salut, je te salue de loin. Non, tu poses pas papa. Donc ma proposante, Balobi, ma fiancée, je te salue de loin. Botebele na yo mbote tout na bino tout va te rendre biso na Reçu TV équipe makasi chaîne ya World au total net na film. Restez toujours branchés sur notre émission 100% Star. Pour la prochaine émission. Je vous aime beaucoup.